Bonjour, bonsoir. Ça dépend ba air et écoute la bino partout bozwami ba bon dimanche na bino nyonso bande kwa cuisine yani kitivi ba kuke na mam sisi la ba bon dimanche na bino partout bozwami to uti église après église na bi pourquoi pas to solo la na bande ko na ngai on bo moi na fungoli ba caméra na ngana memeli bino émission o ya kitoko makasi na mokolo alelo s'il vous plaît. Bokota ngonge belemi bokota au koti au j'aime au commenter au s'abonner au partager émission et que ça la bien ma casse partout et que écoutez une émission cuisine Yannick TV bandero nanga s'il vous plaît qu'on zapete s'abonner pour recevoir encore des émissions espère bientôt au église le dimanche tozo solo l'ensemble na bandero nanga maman mami elongo oncle des abakouk Natacha maman Cécile maman Yolande tellement boza ebele kati okonda wetu na kati États-Unis maman Jeannette Bosolo tellement babakouk boza ebele monde entier en tout cas cuisine Yannick TV na lela bino na oti prier na prier pe po na bino nyonso sans oublier mam Sisi la J'espère que moni miniature wana eza bandeko na biso o tozolobela na émission na biso na mokolo alelo bomoni Belvi Kanzi bomoni Sila Bisalu Beka Mpomba Seni Nzamba ba trophée bomoni Bobo Manoka bango misatu tozolobela bango na miniature wana bandeko na ngai soki bomoni bandeko na biso na miniature c'est que likambu eza bongo te bala mama bongo likambu eza ya likambu eza vraiment na ngambo ba théâtre na biso nazoyeba te soki tobengisa pasteur de la foi asala nanu ba veiller bakota na retraite ba prier na pona bango et que ça la bien mais avant pasteur de la foi a prier pe pona bango esengaka conscience ya na mutu esala parce que baza ba mama baza ba papa baza ba adulte baza bana miki ete fo bazalaka na conscience na bino fo esalaka okokosa nzambe okokosa biso bato mais conscience na yo okokosa ngo te bandeko na nga na mokili na sa moyo eloko bakosaka te ezaka conscience na wana nzambe bandeko na nga tolali tolamuki tomoni bémission ezo circuler par-ci par-là bino moko bandeko na nga j'espère bozomona nani tuna mama Belvi Kanzi nani tuna ndeko na nga soki yo mama Belvi oeda Sila Bisalu asa la chaîne yango linge créer ba polémique soki Belvi oloba ke Sila Bisalu na marraine na chaîne yango linge créer ba problème ba ndeko na nga parce que tu ko lalo la muki makambu na ngambu na bango kuna kaka makambu na makambu to moni susu ndeko na bango moko eko bimona ko tanga kutu kombo te poto fula ete j'espère boyebi eko bima eko loba lisusu likolo a chaîne on na tuna bandeko na nga Sila za mawumu na bino est-ce que Sila za camarade na bino ce bino boyeda Sila sala chaîne est-ce que Sila ignorant est-ce que Sila boyango Sila boya mote Sila pezana azaka très reconnaissant faire na bateau nyoto basala ke bolamu jamais Sila boya bomoni aleka na émission ignorango bomona Sila aleka na émission boya bia finga mutu pona niso bolali bolamu ke moni loko sala ezato bina bimaka na komba Sila Bisalu bayebanga so moni koza na sirte ce n'est pas la peine au sala ba émission o vandi na kwena yo moni respect mutu emoko aluka kango na vi bandeko na foko mi luka respect yo moko kolinga tika na sala be mission na leka bayeba ngang ba mona nganga nene ebioloba oyeboloba te bato bayeboloba bazali koleka ya makasi pe ya musika eloko lingi kosala ngote po ezo sopa yo na émission wana ka yo moko zo marché ba momaka mkuto lobaki ezata kitoko te osololi mabebi mission tika c'est peut-être miso zo ebate esopio makasi ya koleka soki Belvi aida Sila Bisalu fongo la chaîne Sila Bisalu pe aida Belvi ekendaka bongo eke zongi aida akota kuna sala ba film suka na Belvi suki sana merci Sila Bisalu pe contribuer na kati ya Belvi TV ekendaka bongo soki lelo Sila Bisalu afongo la chaîne ye ide soki utaki pa Belvi mabete
nayebisaka bino bana mama mutu abongaka na nsima mutu mutu mpe abebaka na nsima mutu soki okute na kamarade ya malamu obongi okute mpe na kamarade ya mabe obebi ekendaka bongo bandeko na ngai yango namoni bovandi bolamuki bobi te tofinge na sorti nyotu tolembi siko fo tokende na chaîne nayebisaki bino bolemba te bokontinue kofinga bolemba te bokontinue kofinga stila na sorti nyonso bolemba te parce que soki bolembi biso bakuku tokoseka bino bokozwa ide te tokoseka bino na niveau moko bokoki koimagine te bandeko na nga bolemba te bokontinue kofinga bokofinga bokolemba bozosela mama na biso promotion publicité bandeko na nga balali balamuki bamoni eloko akoloba te komi o chaîne wana famille na mutu nini yango nini na vie ezalaka kaka bongo eza lokola nga cuisine ya Niki TV fo nafongola chaîne na nga ya YouTube mwana na nga mutati ndenga eza mpe ide na nga cuisine ya Niki te navanda na ndima akutu te lelo ke ngai cuisine ya Niki TV na koba ndoloba pe boye bandeko na nga parce que nalala mwana nga 5 ans abi maman il faut faire la chaîne pour moi parce que je vais être star ngabi pourquoi abi maman il faut faire ça s'il te plaît maman bandeko na ngai na ignora mwana bandela phrase ana 3 fois pozanga kaka namoni te emzu nzambe aolobela nga na kanala mwana nga parce que nzambe alobaka 10 manières d'une autre na obite na tuna pe baninga o bayebi makambo yango ya internet tellement nayebaki informatique nayebaki mwa ndambu baninga pe balakisi nga nde pe bozomona chaîne ya cuisine ya Niki TV banda nafongoli chaîne ya cuisine ya Niki TV nasali déjà une année bandeko na nga na bandaka kolamba na nga yango bomonaka cuisine ya Niki TV na bandaka kolamba bandeko kako batalaka émission na nga babi tellement lobaka bien fo lobaka ngabi non lobela nani nabi te ako nazalaka nanga fa na sila bisalo na landaka bateatre naye nazalaki soki namoni sila bisalo na teatre moko boye fo nalandela yango ebandeli ti fin épisode wana mais sila bisalo ye kosala SB na ye bandeko nanga esalaki nga esengo moko boko imagine te nabi te na bando olobela nanga sila bisalo parce que nga naza bakuku sila bisalo banda fongoli chaîne 3 ans yango na bando préféré nalobela nanga mamsi na biso sila bisalo nakofinga te mpo ana chaîne oyo tofingaka te atomemaka kaka conseil bandeko nanga ma belle vie Kandi et si koza j'espère au mon émission oyo yebisa bana na yo o vandaka na bango batika ko créer ba polémique esika polémique ezate soki pe yo muto zotinda bango yo moko pekisa bango parce que oyo ezosala bien te parce que si la bisalu atindaka bana eba finga te no tomona linda kota lekina émission finga te o répondre te no tomona Michou Mbembelo Normio Alifia so Gatibio Lina no na mona bango te mais na mona kana ngambu na bino kuna foko eba ko éduquer bana éducation eutaka na ndako soko ratango na ebisaka bino fo bozwango na église fo zwango na classe parce que la famille tout le monde a bazangi yango encore bazangi yango ebokendaka prière pas pasteur de la foi et que ça la bien pasteur de la foi c'est un plus na ngambu na bino kuna parce que makamba boye eza kitoko te si la bisalo azalaka ennemi na yo te si la bisalo aza na problème na bino te si la bisalo aza na ye na distance si la bisalo elakisi te kaza ennemi na bino parce que si la bisalo aza na problème na bino te bino moko soki bolali bolamuki bozo créer kaka ba polémique ba conflit ba problème bino na bino borosi sango na bisaka bino bitumba sile muta bundela sila bisalo eza nzambe sila bisalo abundaka likambo te sila bisalo balobelake parce que aza star star balobelake na tous les sortes parce que succès ana ezogangisa succès wana ezopesa makambu baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect yende mama na biso bandeko nanga makomisoso ezote cuisine ya Niki faut pas kolanda botika no toki koza pango te
Soko lobi pona mam si la kolobate biso nde babaku to kwa ko répondre bino parce que trop c'est trop to kuko tika babiloko te mwana moko boya mukie leki par rapport ya sila ako finga sila bien ko expliquer ko loba kwa ko loba par rapport à quoi sila idara belle vie na momana yazalaka ou bien aussi la bisala solo la na belle vie ou bien aussi la bisala sala na belle vie ya yebi ya comme interprète à belle vie a comme interprète à belle fille bandeko nanga eloko nini esilaka te nazoyebisa bino soki lelo sila bisala fongola chaîne belle fille mutatini mabe eza wapi belle fille parfois fongola chaîne ana belle fille tv batindaka ye mutu mpe alakisaka ye eza na ote kaka alala lamuki afongoli chaîne non mutu mpe kaka mutu alakisaka belle fille ezalaka kaka bongo mutu soki alakisi eloko eza te kokoma mowumbu na ye exacte que c'est moutana la qui c'est l'oko bien kabelo l'oko comme ka partout que ne muumbu ne non viens à la bongo ma comme sous c'est nga fois à la distance pour respect zala parce que bana na bazo tele ma bazo lobela si la bisalu to mon réaction na te biro bata théâtre boza tellement mitema mabena ebisaka bino boza mitema mabe a makasi kotala bobo manoka pa fongola chaîne na ye Bobo Manoka TV, ezawana. Pourquoi bolobelaka ngote? Bolobelaka ngote pona nini? Bokoma kaso bolali bolamuki sila sala bino nini? Et tout mounini sila mema. Succès si les ozang sabino kimia? Succès si les opé sabino tension? Eza nini yango bino bato ya théâtre toyebi ke bolingana biso mama biso te toyebi ke bolingana bino sila te bakroni mama bakroni papa tellement boza ebele boza mitema mabe lokwa poso na bino mpona nini boza mitema mabe boye na sa moyoyo olala olamuki omoni eloko so toyebi te nasala émission ya explike yo koexplike sila nini yo oza niveau ya sila oza niveau ya sila ta mokie ete kobanda lelo ti mokili ekufa si la bisolo ana chaîne ya yesima tala ndenge zo pesa makambu tala si la ndenge akei yo pe luko sala na oya yo kolinga to bima na sima muninga bima na ndenge na soki pe belfi mutazo tindo to yebite bima na ndenge na yo makita na bino nzamba ko confondre bino confusion na kana bino confusion na kana bino parce que obozo sala butu to mo ina via si la bisalo eza ni les sans effet retourne na kana bino nebisaka bino bakukima comme sous photo lobaka babiso komoni ndoki belela po okasoni ebake to comprendre ye toyebi baje na bango bazosala biso tokofula bango te mais biso tokoexplike bango kaka vérité aya tofingaka te aya tozokenda ngo mamolomolo mpe doucement parce que trop c'est trop photo loba mama misisila alobaka te silence mama misisila elingi edakisa te kaza zoba taza mwasi ya mayele mwasi oyo abangaka nzambe silence asile ezangisa bino kimia banda bobandaki bozobalola sila na sorti nyonso bozolemba te nayebisaki bino bolemba te parce que so bolembi tokoseka bino bokozwa ide te pourkui bolobelaka bobo manoka te bobo manoka mpe aza na chaîne tomona mpe ndenge azobengisa bato bobo manoka mpe azosala mosala na ye kitoko ajouera pa na bino ajouera pa na biso pourkui bozoloba te bomona komari te bomonaka piron dombasi gesho te baza na bachaîne bango nyonso tu pourkui bolobaka te bokomaka bovandi bolamuki sila ngo aza joue sila ngo aza mwana bino moke oyo bozosaka na ye trop c'est trop photo loba mama mami elongo mama Jeannette Bosolo kati okonda wetu na kati États-Unis trop c'est trop photo loba parce que makambo tokotika ngo boye te bandeko na nga photo loba babi photo loba ngo tozoloba biso toswanaka te biso tofingaka te biso nde toexplikaka vérité nde sur vérité bandeko na nga ekendaka bongo na kati ya chaîne ya cuisine ya Niki TV ekendaka bongo mpa bakuku nyonso eza bongo tokofinga te me tokoexplike ya propre eza bien te pasteur de la foi ye akota na makambo oyo parce que pasteur de la foi ndenge aza na tomona mpe baéducation misu bapesa yango na église omona moto akolama omona makambo aosala ndeti mwana mokie omona motu omona ndeti mokolo na motu mayele mokie makasi akompose mambo aosala te ololola moki sila olingo rapele sila yebi yango te wana olingo osala ni rappel
Obie ba oleki na émission batioka bafula yo toko fula te oza niveau asila te mpo oza niveau babakuku te me balisiasi balinda baleki o musika ozwa ide te yo da omona linda aleka finga bomona da mishu obie nomi obie alisiasi afinga non baza bana mo bazopesa respect bana mo barespectaka tout le monde baza bana mo bien éduqué même si bravo na éducation ezo éduqué bana yo no tomona makambo tozomona te olala olamuki so bakabeli ombongo so balesi o malewa toyeba mpe tokoma okofinga kotiola eza nini yango biloko bokende kolia malewa obie mbongo bazofuta bino biso bafutaka biso te biso tosalaka promotion mpe pub mpona mama ya biso sila bisala tellement mama biso osala bafilme ya kitoko tellement mama ya biso nzambe azopambola ya bino bozomona batrofe natunaki bino mama ya bino deja asali 5 ans 5 ans na mosala trofe nini ye azwa trofe ni belvie azwa belvie asali 5 ans na mosala banda koma kokoma trofe nini azwa merci la bisala ye kaka 3 ans yango eza kutu likambo ya concurrence te tala batrofe si la bisala azozwa nayebisaka bino si la bisala aza nzambe omeki si la bisala osimbi nzambe osimbi sb osimbi nzambe bandeko na nga parce que sb esimami na maboko ya jésus christ si la bisala asimami na maboko ya jésus christ okoluka ye na butu na moi okokoka ye te mpe bokolonga ye te si la simami na maboko ya nzambe si la aza lokwa diama si la aza diama or kutu kosombo koluka me diama eza pièce rare si la aza diama si la équipe à likolo bandeko na ngai toujours likolo SB toujours likolo si la bisal moi c'est propre moi c'est pembe botala maboko asila botala makola asila pembe moi c'est zanga tache zanga nduta moi c'est propre be bazui wapi bolibo ça ba comparaison ici ka ko comparer te bolobela bobo te poani faut bolobela pêcher na bobo bolobi la pêche na bobo tonjima parce que bobo peti afongoli chaîne na seke pe mutu pa branchaki ye parce que zaka bongo na mkina biso kune koma ka fokota même na musala fo ba brancher yo papa et que na bongo e bobo manoka so pe lelo bobo ne afongola chaîne mutu pese ka ebisaki e bobo ndongo zana ozada na groupe na yo ndongo zana groupe na étoile de ceux qui étoile de bobo et zape étoile manoka so étoile de bobo et que ça la pe bio fongola chaîne na yo avant d'ake imagina ki te mutu ne pas kocha ki bobo pe afongoli chaîne pourquoi bobo bozolo bate ndeka si la bisala fongola chaîne ne SB yango des problèmes est-ce que si la bisala sombaka ba vie est-ce que si la bisala sombaka ba abonné toko fula binote ba l'autre là toko fula binote si la bisala sombaka ba bonete si la bisala sombaka ba vite si la bisala azola ka nzambe chaîne biso ezokende évolution nango kitoko na kitoko parce que nzambe aza na kati parce que nzambe ne mutasimbi SB ba filme na biso kitoko bokosela bato ba filme lokwa ba filme ya Nigeria zala poutine d'écriture comment on ndima zala poutine d'écriture comment on ndima pourquoi bozo sala ba film nde total na da total on a film à Nigeria yo ko zongisa ngo wana komi rediffusion bongo te babaku bongo te bandaka cuisine yani kitifi bo zawa pi bo manifester bongo te mama la biso za puti d'écriture azokoma ba film asilo robande bandel tisuka o tika lokomona ngo jamais na film à Nigeria ba film asila bisalo eza histoire vraie o batu bazo vivre o ba réalité tozo mona yango mamisi na biso azotea biso mamisi na biso lobelaka biso d'une manière d'une autre atea ka biso directement kaka na ba film bongo te o tala film ya biso ya esila bisalo bi wow nzambe pambola Bekam pambola pomba sen mama na biso baba kuku oye toujours maboko likolo pona mamisi respect yende mama na biso toko kumisa mama na biso toko kumisa sila bisalu azo mériter respect azo mériter lokumu wana ezalaka nde bongo ezali likambo ata Exactement si la bisale Bekam. Exactement si la bisale 2023. To banda on a 2022 banda ko zo ba trophée tina 2030.
sila bisala kozwa kaka batrofe ya batrofe zwa te eza likambo ya zwa te eza nde likambo ya verite bolingaka verite te mpo na nini bato ya théâtre ya Gabi Tumba aza na chaîne na ye chaîne ya Tumba na batindaki mpe moto akocheki ye lekechu nde eza na abengisaka sila bisalu sila akojoue pa na nga eza nini te aosoutenir ye te aosoutenir ndeko na ye babi union fait la force ezalaka bongo sila bisalu nayebisaka bino azalaka na lolendo te sila bisalu ko aza na komikitisa moko bandeko na nga bokoki koimagine te nga kuizi yaniki tv na bino jour na soleil na mamsiko na babi te oyo balobela mpo na mwasi oyo eza faux bandeko na nga osanti mwana mwasi moko aza humble aza du aza na kibonzambe kati na ye nayebisaka bino sila bisalu aza kokwa bana nga kuizi yaniki tv naza mwana sila bisalu ekendaka bongo mamisala na bana ebele monde entier osimbi sila bisalu osimbi babakouk parce que mamisi na biso alobaka te jamais tomona sila bisalu aleka na émission afinga jamais tomona sila bisalu aleka a répondre afinga ajutifie aexplike azaka na makambo wana te bana bande kofinga ebonde bobandaki makambo alire ezokende ti tokóma lelo bomona esika aleki na émission bomona esika répondre aza yuma te nayebisaka bino aza na mai na makila aza mpe na mabene aza mpe na malamu na ye mais même ça comprendre abi ce n'est pas la peine nasala mabe na sa moyo totala toujours bolamu bebisaka bino sila bisala aza ennemi na bino sila bisala azaka na ennemi na mutu te nayebisaka bino bandeko na nga sila bisala alingaka mutu nyonso mpe abosanaka bolamu te bolamu oyo bandeko ne basala ye ayebi yango très bien aza na conscience ayebi yango très bien abosanaka bolamu te to mpo barapele mo ezanga ntina barapele ana tokofula te miso olobi te na simba sibe parce que na sb olelaki ozonga kuna place no eza te porte vraimen eza ferme na claque okava kraka kadena blocage babloka mpo na yo omoni esimi toyebi te tika na bandosala bémission na bandosala rappel par rapport à quoi yo za camarade asila bisalu buka soni te oleki mpe na émission oloba sila esila mpoka aza star yango olobelela ye parce que soki azali star te nde olobelela ye tako bino mo boreconnaître ke sila bisalu aza star yango nde bozolobaka bongo bozozwa panique ebi ke so nalobi komba sila bisalu na kozwa vie ebi ke so nalobi komba sila bisalu na kozwa 1 euro ebi ke so nalobi komba sila bisalu na kolia bozolia mbongo motoki ya sila me bozofinga ye makala moto na mitu na bino nyonso mbongo bozolia na komba sila bafoto bozotia mpo boluka bavie makala moto na mitu na bino nayebisaki bino babakouk s'il vous plaît bandeko na nga babakuki nayebisaki bino bien ndako elingi mama ya bino te bino mpe kelinga bino bana te mama azalaka mibale te mama azalaka kaka moko okobota mwana okochange mobali moko obotaka mama te mama aza kaka mama kotikala mama sila bisalu aya na ndeko te sila bisalu aza ye moko nayebisaka bino sila bisalu aza ye moko babakuku bokotaka bikota te parce que ekokokota kuna otali otikele vie bokotaka te boyebi bachaîne elobelaka mama na bino boyebi bachaîne elobelaka bino toyelaka bino bainformation ofo bozala informe boyebaka ndenge nini makambo ezokende toyelaka bino yango na ntina bandeko nango eza mosala na biso tosalaka toya bato ya media toza na mpona koloba mpona komemela bino bainformation ekendaka bongo babakuku bozalaka mayele bokotaka bikota te soko omoni esika na balingi mama na te kokota te zapango kota bachaîne bolobelaka mama ya bino toza ebele toloba mpo na sila bisalu bandeko nanga biso tosoutenir mama ya biso na tous les domaines surtout na baprière nayebisaka bino babakuku surtout na baprière tellement bénédiction mama ya biso eza monene yango komba sila bisalu eza monene biso tokolemba te mabolongo toujours na se nzambe bagenu na se belela nzambe fo na sila bisalu priaka tro mpo na sila bisalu tellement balingi ete tellement bazokotaka bakita bareunion butu moi nzambe azobatela sila bisalu aza bonne santé aza toujours kitoko en forme bandeko nanga bozalaka mayele babakuku
bozalaka mayele bana mama na lele bino ya tro soki balobelaka sila bisalu parce que bazo reconnaître que sila aza star nayebisaka bino na RDC na biso ti bastar bazalaka te star eza kaka moko eza sila bisalu star aza kaka moko eza sila bisalu beka mpomba asengi nzambe batrofe bamisusu wana baolekisa mopepe tofula bino te muta star koneza no star aka moko eza sila bisalu beka bongo te faut toyelaka bino nde bavérité faut bocomprendre bien chaîne biso eza kitoko bavie eza kitoko babone eza kitoko biso tosalaka coursi te biso toza babakuki toza na poste tozelaka bilaka ya yawe tozelaka oyo ya nzambe bandeko na ngai tosalaka course na mutu te tokopesa tan na tan tan na ntango bozomona évolution ya sb toujours likolo bandeko na ngai bozalaka mayele babakuki on a memelaki bino na mokolo ya lelo kaka yango minga koloba eza te me toyeli bino mpo bocomprendre toki kotika makambo eleka te fo tolobela yango fo tokomisa yango parce que eza information j'espère bakomona baémission oyo bakocomprendre très bien si la bisalo azalaka ye moko te si la bisalo aza na famille nombreuse si la bisalo aza na bana tellement akoleka boyoki koimagine te bandeko na ngana lela bino a trop émission na biso ekomi na suka merci na bandeko bozali na kati ya live na nga merci na oyo bokoya après merci na oyo bakosabone bakopartage bakokomante merci beaucoup na sila bisalu bekam sans oublier chez la fayu na kati ya Genève Niclette Malenga na kati ya Genève abakuka tango Linda bravo félicitations Linda Koch Wumela que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.